Fondation Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Regardez ça. On m'a mis combien? Il va vous cher. Il va mouiller. Bandeko balandi émission Moseka Malewa moderne lelo tosali descente na wenzo abenga wenza rai yo kutana ba mama nde baoteka na période de confinement bango toana mo ba quelques questions pour poser bango. Bonjour maman. Bonjour papa. Obengami na kombo nini? Comment na maman Francine? Maman Francine. Maman Francine tomoni na wenze boye ozoteka mapa boye na période de confinement. Siko boye mapa ngo bo tsaka kombe po tomoni wenze pena bokangami ya koto malala kuna ba Thomson na mapa mususu. Donc mapa boye boswaka neti ya kombe bo. Mapa boye vraiment avant pour na confinement ole e ko pesa mso pasi bambongo na maboko ba cheza lisusu. Oui. Abale koteka mapa ya 50 000 na komo za mapa 15 000. Parce que bato baza bambongo na maboko petaki okima pa 20 000 ezolala bato mpe baza bambongo te nazalaki na baklian na ngai ebele baklian ngo bakoma kodefa mapa banyongo ti lelo bakokofuta te yango nakitisi kaka komande nakiti komande donc ezoboma nazokoka te surtout ke nga naza na 8 bana donc ezopesa nga pasi lisili mpe eza te pays sans aide toyebi ndenge tozokendele te soki tokosuka ndenge nini. Mais maman Tobia, muto to mona otsa makelele o boy nani bo. Muto ye pe vieza ya ba ko sunga mana na ba wenza minene tellement kuna ba kangi vieza te eko azote aza pasteur à baba. Ya baba donc comme ba pekisi ba to ba te ya ye azote ya ne ka tozo ka pe maloba azote c'est-à-dire on senga ne ka lisungi bref. Donc suka ngo senga ka mbo. Lisungi kaka tozo ka makambo azote ya. Ça va, merci maman. Na sepeli na ndengwa cordé biso interview mbala sima tokoya to rappeler bino suka eza chaîne ya YouTube Malewa moderne émission Moseka toko lekisa ngo na chaîne pe mbasima toya suko so interview. Merci beaucoup maman. L'état tali biso pena makambo yo achango suka tozoyeba te na beglise bakangi mesata na bakangi ete toki église bakangi mesata na bakangi ete donc biso mwa ete fallait église ezala tosambela kandi bakangi satana te batiki biso kaka boye église eza te bato mosusu bazwaka makasi kasi bato bazoke église boye donc bampate ebele bakelengani bazokwela. Donc on a pas 50 000 du coup confinement où ça li ke ekitisa kitina na komi kana mapa 15 000 neti lobi ku todalela kiti mapa nazwaki ya 15 000 elali ya 6 000 donc tozo travailler na perte. Donc commande wana kiti pour na confinement bato ba osomba pena lisu pena te parce que bato ba obima te et tout. Commande kiti po bato bazobima su te
bato ezalaka bazobima bazoya bazosomba bacliente mingi nazalaki na bango basala lisusu te moyen na bando batela bango mpe nyongo likolo ya banyongo eza te parce nga mona oseretrouve. Ah voilà, parce que olipa boye moko combien boye ndenge otsa manteka bongo. Ndenge otsa mwamba ya. Awa avant confirmation to bando otsa mwamba 200 francs nde confirmer ye boye tozolisa encore mwamba 100 francs. Bon bino bokiti olebo mata. Okiti soki omatina na osombela yo bato baza na mbongo te. Docteur ba confirmer pesi bino su pasi makasi. Pesi biso pasi ya koleka. Neti na miniti oyo nayo toleka mwana bosana cash ne na ndako bakangi ye na longo esika mambongo mapa awa na te futela ye na bilisi. Donc mwana abosana cash ne police akangi ye po azanga ye cash ne. Bosana kia mokuta azalaki na wana maboko alinaki alata boye azosolola na moto ya bakangi ye autobimisa suka mbongo ya mapa na te pesa azopesa pesa. Bon na topé ya dollar nde mati bino bokitisi ba mwamba epesa bino pasi te. 3 dollars et mati na ba produit na biso agricole ezomata te kaka dollar ezomata tozo comprendre te. Mbongo yango eza mbongo na biso te ezomata. Biso tozosalela fois congolais biloko na biso eza na to ase na dollar ezomata. Tozoyeba te na bandako tokofuta ndenge nini dollar fo kosomba soki na 20 000 tozokoka te biso tofutela da ndako ya 80 dollars toyebi te tokofuta ngo na combien na franc congolais biso nde bafutaka biso na mapa boye salaire na nga mpe ezokoka su kofuta mapa te ezokoka kofuta ndako lisusu te. Donc namoni oza wenzi eske na wenzi okofuta mpe leta mbongo leta paswaka mwa mbongo na wenzi taxe ya leta eza leta ngo ya lelo mbongo mpe bazopesa neti nga boso nateki te na silisi nazozwa basa mapa na nga na okende kopesa te nakokima na ngai mpo ezalaki mpo nateka ti popa na miniti oso bango bamikomeli te na sisi na ngai na tongoli basa mapa na ngai. Donc bofutaka me yo okima mpo na ndenge ekoteka ya bien te so na bino abandolandaka napesaka chaque jour nga moko mpe naoperde mapa oyo na kolongola ya kolia donc nazokoka soki nateki bien napesi so nateki awenza monene nde bapanzi boye ezopesa biso pasi bato nyonso babanda oteka naza na monene baye kofinana na baza na mikeli. Ça va, merci beaucoup maman. Boye mo mtawanda uteka na kila. Ajena sini. Mpona yake ajena sini. Mbote mama. Mafu kwa kesi mkongo. Apesi mkongo. Mafufu. Obomo na poto. Kisa bimi hein? Krisi. Akiwa. Akenda pesa kinda zote. Awa. Ezalaka wa? Papa Josika. Kana ndaku ni? Samedi et dimanche nakenda asoni. Osala matende. On filmer, oui. Et on publier na Facebook de Talakast. Mama fumo tala de okata fumo. Bonjour maman. Tala biso mo muke osala ko talaka. Obenga mina kombo nini boza jeune fille. Na yo ka bien te maman. Tansia. Oza courageuse parce que to mono teka ozo teka zani ni bodo no kata. Fumbwa. Fumbwa obataka mwamba yango ti. Siko boye ndo teka ngo boke ndo somba ngo wapi boye si oya na ngwana wenze poto moni bwana wenze na Pascal na Pascal boye kwa bokati so boteka ngo combien boye na opiku 500
L'eau makasi mama poto ka. On pique 500. C'est que vous avez bénéfice bien pour 500. Bénéfice malonga ya te. Donc mais il faut que c'est bon pour la période de confinement et déranger. Parce que liboso bondo so muy belé si ko ekiti. Pendant ils ont BM sur 4000 francs, 17000 francs, il y a comme 5, 2000, 5, 4000 ça bon. Donc tout le baquet des bondo so na ndé komi bo ekiti. Et mati biloko mati me bénéfice na bino ekiti. Oh là là. Si ko senga na gouvernement na biso nini ko senga ta na l'état nini basa nini pour na confinement. Ko la biso makasi to teka te bakangi ba biloko nyonso finalement aussi. Ko bolia bo futa appeler l'état de boteka pour ça marché. L'état chaque jour. Donc bo futa l'état mais a quitter biloko. Mais maman oyebi ke malade ezali malade ba obenga coronavirus oyebi ke ezali malade eza monte ba ko se biso bakatisi biso ba classe biso bana 6e to présenter neoyo tozela ba diplôme na biso ba vandisi biso timbula lelo to présenter mukoni donc malade eza te pona yo pona malade eza te bon elo na ko no yebisa yo kangana nu ke malade ezali malade ezali ezo eboma penza loba ke pona ba cité ekoti pa mingi est-ce que yeke ba confiner gombe bakanga gombe oyebiti bakanga pona nini pona posa poto confiner malade ezali bemo ezo kufa to mona po o ezo kufa kuna to mona ozo kufa na poto bo mona bo eza peso ne tinde kono akufi ba yeba l'accès na TV ka kufi na malade yo linga kufa na malade o eza ke malade ya yemo mais ndenge oteka fumbo bo esengaka olamba on pe na mwamba ya bongo ti oloba kombo nini mama nani mama Tansia OK no filmer na ça va merci maman comme maman Nelly ava déclarer fumbo na wenza rai bana batonda na nzala ekoti na mama komele manela teka mafuta mapolina alinga kaka bana balia biloko ebele kisasa komi na nzala komanda virisi aye ana kisasa pona maneli bana nzala sko mama bo malade nde ezali est-ce que oza kashine te poani papa ngana tango te po ba okosa biso malade ngo to mona bato ba kufa nango te tozomona bato basana hôpital te fallait ba lakisa biso to mona bazo lakisa biso mais na 51 ba lakisa bato musu baza ko mona te mona te ngo na te kashine te babi faut respect à distance est-ce que otika 1 mètre papa distance ngana yo soza na ngana zo soko yo sana ngo te ngo tsango pona nini bo bakili nde ba somba Thomson boy mutu musu ba ko sana malade oyebi ya papa nakotale bien sana ngote azana ngote papa ngana sa mama lozoma soki azana ngo nakotale pena na biso mama longo na mesa nakotala te posa mapolina na fumbwa papa yeyo mais abanda somba bien metango malade ya onde ekitisi mbongo ekitisi asombaka bien metango malade ye ala komi mapolina po bana basala nini balia batonda donc eza faute nete eza faute à pandémie ozo déranger ba faute ya virisi c'est ça eye na Congo siko ya ona lobi mama faut ko mi batela o bateli pe proche na yo o te kashine neti o te ka boeza bien te faut kashine zala na distance ana god soki yango yo papa na ko bomba te zela na chapo wa mwana ngana mikila putu kuno ba yeba mwana mwaso na ba tampon na ye ache cache rideau yango yo c'est ça maman faut que ça bongo te kana yango pour ko bimbatela pour so ozwi yango lelo ko panzana ndako mobimbo ebi mama donc faut ko sambela pe nzambe ko sape na distance kotika distance papa nyoso to sambela nzambe to na posa maladi o sala nini ima na Kongo ataka ba Tibet sikoyo osenga na leta na biso nini abongisa neti nini bon to senga na leta abongisa misala ata misala na Kongo
Thomson ekita biloko ekita biloko nyonso tu donc todandolia kitoko makambo nyonso moyena kende poto suka kaka ana Congo ona kende poto na keluka mbongo eza te mbongo eza awa courage nini conseil nini opesa mpona eza bamisusu baoteka te bavaya na bandako courage ya te nayebi te soki oloba bango nini na temps oyo toza papa omoni biso tozosala biso mpasi mpo na nini biso tozoteka balinga bavandi na ndako efale bango mpe babima ndenge biso mpe tozobima mpo libota wana esungama na mo eloko ya kolia nga nakoki kozwa eloko ya kolia bongo moninga azwi te donc eza mpasi mpo na biso yango tozosenga congolais virus oyo esila balinga mpe babanda kobima ozala misu bazozanga na eloko kolia mamoyebi bazozanga eloko ya kolia biso tozozwa donc ezosala biso mpasi neti clarisse kuna toteka nguba bana ne bazolia kuna bana ne balie te eske baza kosepela ta moke yango wana tosengi na mboka na biso bakonzi batalela biso likambo oyo virus esala nini elongwa mpo bato nyonso tu babima baluka mutu avandaka mpona kolia mutu abimaka mpona kosala toteka toliesa mabota tofuta bandako bana batanga surtout tobeta sete la mire bana klasi sikoyo mama sikoyo difficulté nini okutana nango na temps oyo malade ndenge okesomba Thomson na nde ezalaka liboso différence ekoti papa différence ekoti makasi tozotula mbongo na maboko eza te kolia ekomi olala yango wana mpona nini wenze ekangama 15 heures tokomi na souffrance liboso banda okangama ba heure nini butu heure nyonso tolingi me biso awa 15 heures mpona nini wande leta kwesi oyo bopesa ba 100 francs po batika biso na wenze toteka doso opesi 100 francs ale bapusi yo ngonga bapusi biso ngonga eza lokwa corrompre olala biloko epolaka soki tokangi yango tokobombela ngo wapi courant ngo bapesa biso 2 mois tosalelaka courant te donc wo mokonzi moko apesa ye ofele eza nango mpe te eza nango te tosalela yango te tokoma kolala molili nko molili donc moye te kongo toza na pasi difficulté ya mbongo ya kolia ba makambo nyonso pasi na pasi merci mama merci beaucoup mama ndenge accordé biso interview tozalaki na chaîne ya YouTube mama Moseka Malewa moderne tosepeli no makasi mpo lobi makambo eza motuya olobaki kombo nini mama kombo nanga mabebe na deta na quartier Mbalangoni avenue Akemi quartier oza pe na numéro de téléphone osalelaka mama loba no numéro de téléphone 090 40 90 976 obandeli lisusu 090 40 90 976 merci mama tokolekisa ngo nayebi ke eza chaîne ya YouTube eza o Molière te nini te eloko te chaîne ya YouTube nasi okoyeba ngo soki eke moto atali eke etouche motu tosengi mpe na bato bakotala motema na bango kotouche bakoyeba kosala eloko tokoya mpe kaka soki kozongela bino awa mama fo kosambela mpe nzambe makasi me yeba malade ezali mama otia kashi nde wana etia na saki te meye na monoko mama en tout cas merci beaucoup na sepeli mini papa zela ça va maman o pesa kashine local o sala ngo yo moko ça va Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. Bombers. Bombers.
at Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion Balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. The wind, the clouds break, the shadows.